16 toujours là. Non, bonjour Ndeko. Bonjour. Je pense que biso trabanjungiste na landa ki openja bien mingi te na ena retard mais ba message ba ibisinga 16 faut que nekana njungu po tuyambi mutu moko kuna na ngana tuno mutu na Ndeko eloko nini memi na njungu po bayamba yo to susi na weza nini po biso banjungiste toyeba ponga pe na retard éclaircir na eloko ne memi na njungu po nazomona oza parole selon ne ngozolobela. Merci, il y a à reconnaître côté wana. Bon, et le que Miminga Nanzungu, bon, Mwana Zala, déjà de temps en temps, on a côté live et tout. Donc, dernièrement, dernièrement, il y avait un sujet, il y a. Oh, Makambo, il y a fait que d'autres disaient que non, il y avait maladroit, monsieur sous impoli, des trucs comme ça, j'avais intervenu. D'où Nzungu, il avait dit que non, bon, il a plutôt développé par rapport à l'intervention dans la salle qui et tout. D'accord. D'où aujourd'hui, il a tenu sa parole, et puis, Ndeko va poser ma question. D'où question et bimi il y avait des chansons que j'ai déjà écrites et se retrouvaient pas à Batou et tout. Donc, Yangoana, mais c'est pas voulu que non, on est incriminé, non, n'a pas faire, non, c'est la question qui a été posée. Et c'est que l'on a répondre et puis voilà. Mais nazalaki na sena yoko ki place mo lobaki ke parti moko nzembo faire ayembaki mabe tango mama Rita uti na pesi mama na ngambote. Olobaki moi genre moko boende tayembaki yango mabe sponsor yo sola ki meka na ko expliquer ngana comprendre pour na comprendre ki bien te contexte na ko lobela biso nini. Oye bien nzembo na yoka ki ka parti ne ozoloba je pense que Zanjembo ya. Il y a regarde-moi. Regarde-moi, je pense. Ouais. Le chantier de notre amour est resté inachevé. Il y a ça là qui a moscondé. Oui, bindenga salango. Tiko yo depuis kalawana ndeko na ngai. Depuis Zembo ebimaki. Les londe oyo ko dénoncer que parti wana ezalaki ya yo. Na so comprendre même pas faire comprendre. Zelana nous de quoi? Depuis Kalawana, quand tu dis depuis Kalawana, si j'en avais parlé autour de moi, on a le droit de y c'est pas là à travers voilà, c'est pas là à travers que tu apprends. Parce que bien les lots. Voilà, mais il y a de ces gens autour de moi depuis Kalawana, Bayeba Yango. Yonde Oyebi Yango Lelo. Donc, c'est comme si une information qui t'arrive aujourd'hui, pour toi, c'est nouveau. Mais pour d'autres personnes, biso toyeba na biso banda kala. Pona nini makabona loba, to to yamba pe mutu moko na njungu awo. Aloba kika nenge nyo solobela. Mais suka nango na bato ba olanda yo na ye moko père na njungu ayebi suka nango nenge kendaki. Siko même ba phrase nyonso wana kendaka e pas faire rigola. Na nga contre yo te ozano parolier eza boulot na yo. Mais sikoyo pourquoi boyaka kaka na suka nango olobaki loko ebimaki mabe en tant que yo lobi awa ke ngana tekelaka batute n'est-ce pas? Yo opesaka est-ce que bato opesaka baza ba musicien yo opesaka to ba pire petit na yo to ba masa na yo? C'est beaucoup plus des artistes pas bato ka bongo to yebani non apesi na opesa ça na ngoni. C'est beaucoup plus des artistes. Non, n'a pas ça faire nzembo na nini nzembo na muto akena ngoto travailler na nzembo na muto akena nango et paix à son âme les aviens na biso zulema nzembo na zaka les nzembo lelo te peut-être yo so oza gaulois tu penses qu'aujourd'hui mais nzembo na ça date depuis de 10 ans na ebi mutabanda ko interpréter ngo ezali zulema na za na ebi. Non, abanda ko interpréter ngo ta banda nde ko ye mutaya nango. Donc yemba eza koyemba voilà. Moto abanda donc nzembo na ekati sikutu. Euti Braza, oui, naebi. Inspiration ya mélodie nzembo na. Oyebi Rafa Bunzeki. Asa Brazzaville mais na voilà akufa paix à son âme donc azana nzembo mo boyemba asita ba président tout ya Braza
Rwama koko malwango dégolé. Omoni, so yoki ka mélodie wana, inspiration ya regarde-moi et utana nanzembo wana. On s'était s'inspirer nanzembo wana. Nazulema quand azaki na Vatican, mouvement ya bavie na biso te tumasha. Nga, j'étais un petit parmi les vieux. Nde balo fombo, il m'appelait le fombo. Akomi mkolo pour afandi na bakolo. Je parlais comme un grand, mais en étant un enfant. Des fois, on a bimisa liloba moko boye, sans savoir que non, ils ont un impact mobile. Et le grand prenait ça, il les transformait en chanson. Ainsi de suite, jusqu'au moment que non, on a comme moment on a payé musique. Oh, donc ils ont la boue, ainsi de suite. Si, n'a eu pas que non, koko manzembu. Okumi parolier comme ça. Donc, grâce à Baviu. Donc, Zouzou, tant à Kati, na Kin, à que Maison Mère, c'est lui qui est parti avec cette chanson-là. Même dans Maison Mère, Bazo Salapé, Badjio, Nango, Bangomi, Balina. Naïbi. Merci. Quand on a sa parolier, est-ce que vous avez un parolier qui a dénoncé le loco kolobaki? Est-ce que les autres salir yote? To okoza na moi diplomatie mon côté to na moi langage mon côté par rapport à combattre la dignité na yo posa parole ya no kolanga na za constructeur non na tongé lo moko boye ou soit plan moko na bimisa ki na sali plan moko boye mais mutali bi ngo sali chez moi na ndenge mususu nga petang ba ebi ke na za constructeur na za pe ingénieur ya ko kene ko dénoncer te ke loko ba sali ngo mabe pona ko perdre pe ba marché zelanano na kachote ndeko supposons yo za architecte hein. Ouais. Donc, on lobby au sali plan, on remettre pas ba maçon, hein? Batongi. Si vous y êtes en ozoya, bayibi patos on connaît exemple bayibi nga plan. Voilà, bayibi plan na yo, bayibi plan na yo. Bayibi plan na yo. Yo si vous tant oye wana. Au moni que non batongi ngo bien té selon plan na yo. Tu vas pas le dénoncer parce que quand tu vas dire que non plan wana eza yanga. Mais pas tout le temps, mazomona que non nda kwango eza otenga ma ba oloba seke yo pe na plan na yo. Non. Laisse-moi revenir à mon idée. Donc, là, c'est quoi, bon, heureusement que yo ozangate. C'est là. Dans le bibo, en tant que yo za parolier. Nengo lobi ke, au moins question sœur na bisa zaki awa, je pense à za warrior na pese mbote. A bisa ke est-ce que et baby sa dignité na yo tena ya artiste to so baby selon marché tena nengo lobi ke ba yemba ki awa mabe. Non. Yangwana nazao ramener yo selon explication nanga pour comprendre pourquoi cette démarche. Moi je vais dénoncer que non ndako yo eza plan nanga me botongi yango mabe parce que na plan nanga eza bongo te pour ceux qui lobi plan eza yanga ba moni ndako etonga mi bien ils vont dire que donc c'est dès le départ ezalaki ndengwana. Moi quand je dis si sakaka là c'est clair. Mais sur place mais yango nazoya no soki nga na lobi boye que non ayembi yango mabe c'est par rapport ya ba parole ya le départ. Je ne dis pas que non aza faux artiste aza faux chanteur. Je dis juste que non voilà na lobi que non ayembi yango mabe parce que nga ba parole nanga ezalaki boye mais ye azui a changé malobango ayembi yango mabe na bité toute la chanson ba maloba wana. Tu vois, non? Donc, c'est dans ce sens-là. Et là, ceux qui ont sali en mabe, j'ai le droit aussi à le que non, aïe, au sali en mabe, et zan wana te bongi ça. Njungo sana kita mo ebisa. Nazo ebisa que ça débatté. Donc non, débatté ya. Tout ça là déjà. Ozo ça là déjà. Non. Tu comprends na za place ba te belé à moi. Bonjour. Bonjour. Fafa. Bonjour, Joe. Bonjour. Bonjour, Bandeko, voilà, c'est. Bon, on a zozo bonjour, té. Na lobby, bonjour, tout le monde, na Bandeko, voilà, c'est. Na lobby, papa. Papa d'amour. Nazo kao maman. Bonjour, Ndetinga, Rigen Ndoki. Yabaka Ndoki na paro qui ma Belgique. Ndetinga na la question ko tout noté, mais. Chance à Kitty. Njungu. Papa na biso aza awa photo tourner, to mata photo tourner ni ba question. Ba ezate ke ba to ba mata po ba yo selite ba débat. Te, po alobi ne mabe ya musicien moko te. Po na moni e na batu misusu, papa mbonga na question te
yango na loba bon pona moni batu misusu lokolo tangaki kombo ya ministère na bango bazwi matiacha fallait ba retourna ko ba question bango ba komi peut-être ba sali so débat or que ça likamba débat te pour fingité au fingi no pe ministère mon côté yo so lobila ka bato yo teka oh Ngola merci ndongo yoki papa merci ndongo yoki papa a lobby oye mai de jo kufi mobo yo pour les athées. Donc, il range na batuna na privé, zonga ba live ndongo zongi c'est bien. Non, je pense que Fafa yo comprendre ngati. Yo mtozo kende na bandenge yo kende. Soki na yaka na. Ah, pour yo mati falo tu na pas question c'est tout. Yo on dit tu bossa des débats non? Ça la débat non. Et tous les papas njongo ngana kiti papa mutu ko linga ko sala débat na mutu te ba toutes nos questions c'est tout. Na lobby, est-ce que maintenant on sala la débat na par rapport à quoi? Njongo na tikio. Te bon tika la tika ngai oyebinga na protéger yo tant qu'invité. Non, on ça débat en tant que parolier avec beaucoup de respect quand même. Tokoki na biso osala débat mais casquette ne awa échanger aza invité donc oyo tuni question yebinde ekenda ate salio pasi ya supporter ka so batanga pe fali awa bakaka contexte wanenga simba qui est que nenga za parolier et so bebisa te réputation na ye nenga zo loba ça c'est ça clair aloba ki boyeni bandeli ndeko o wana je pense que ozolo bandeko DM ngam tuna répondre ki alobaki bato nyos tu oya pesa banzembo parce que ya lobi ateka te bato nyos pesa banzembo aza na bon na terme bien akoki jamais kotanga ba kombo na bango. Très bien. Par contre bato oyo bazwa banzembo na esanke ye ayeba ekomela bango na tangi bango notamment ce Ferré na je pense Stino voilà batanga nzembo a vie jaloux ya komango nzembo ana komango mauvais choix mais et comment vie jaloux kuna na regardez-moi yango lobi mais eloko oyo yozo tuna ndengo lobi ke ayembiango mabe explication moko claire apesi alobi boye yo soki mutasali vocal affaire egola oyokiango olobani John ayembi mabete ayembiango bien te parce que akomi place akomi te ndenge ya sala wango ndenge ya lingelaki donc apesi yo pe exemple ya plan po bayibi yo plan bake kotonga ndako nani plan oyo ezaki ya nani o ya yo owanga nango te parce eza plan na yo mais so ndako eza ya kotengama olobani batongi ndako na batongi mabe ocomprendre batongi mabe tozala vrai na biso moko batongi ndako mabe parce que tant bayibi plan eloko asuka yo bosa otiaki te omoni parce que vitesse et précipitation on a lobaka éviter de confondre vitesse et précipitation. Non Njungu na yaki na vitesse non yote mais moto ayibi à confondre vitesse et précipitation kolo loko a bomba ke loko asuka o akocha et que atiaki te na kati ya plan akochango jour ya nini omoni yo welele oyibi plan ntango okei esalango bien te yango alobi ke bayembaki yango mabe milongo loba te ke l'artiste ayembi batexte nango phrase nango ndenge ezali phrase voilà yango nayebisaka yo à chaque fois il faut écouter la personne avant de réagir. Oui, c'est bon, merci et bonne journée à vous alors. Balobi Ngola songi. Voilà. Nous, Moselle, on a libéré invité. Yaba. GPS d'amour, est-ce que vous avez le collingo loba ou lobité pour qu'on a libéré pour que tout côté na monde mususu ou ezaka obeti et tout est côté. Ok, d'accord. Bon. Exemple, na image moko ezako circuler.
Yawera bazolakisa ye nzembo mobo na studio ti. Et pas faire rigole. Non, bazali bango ebele bafere bawata bakapa ya pe tu nzembo ezalaki nzembo aseli yo. Nzembo aseli yo. Voilà. Bato balobaki non bon moto alobaka formateur ndeni bakolakisa ye lisusu koyemba. Est-ce que ezana nzembo moko oyo ezalaki non nzembo wana ya wera bazolakisa ye koyemba ngo na studio eza? Je pense pas. Donc banzembo wana ba musiciens tant ba travailler ka banzembo na bango, il y a d'autres personnes qui apprennent les chansons kaka na studio. Donc c'est normal ba laksa mutu na place ba yemba ngo boyete eza boye. To mona pe fali azo laksa modogo. Ça na nzembo moko Sound of Worship ni wana na premier album ni à droit chemin. Fali azo laksa modogo no yemba ngo boye sala ngo boye mais modogo aza faux chanteur. Ça veut dire que nzembo eza yete kolo nango alingi yembela yango boye yango bazopesa yo ba directive wana. Mais kaka ndengo lobi ko confondre précipitation na vitesse yango bato bakendaka ndengo wana sont plutôt ko réfléchir. Donc je ne sais pas ceux qui bozaye na ba question mususu ya suka otuna après potoka bwana biso. Bato ba question baza souste gola zobanga soka matika kawa zobanga na ye mais peut-être dernier mot na yo enfin pour la live zela na moni mutu mora mata zela. On m'a salanga Liverpool. Nzungu na mati lisusu na mwa question moko. Ndeko GPS. Yeah. Etake parolier tangu ozomona ke artiste na biso yo lobi ke o travailler presque na ba artiste ya minene ebele to na tuna ke question artiste ni o travailler ne o mona ke za ya munene na minute oyo ndenge otali ozomona ba artiste na biso bazo travailler. Est-ce que ozana rêve ke okoriko soit ko pesa to ko tekela artiste moko nzembo soki ezali ekoki kozala nani? Fali wata wera. Et raison nini bango? Raison nini bango parce que c'est des perfectionnistes. Voilà. Et c'est des gens qui sont rigoureux. Tu vois, non? Quand tu leur ramènes quelque chose, non. Et puis il faut développer, il faut expliquer. Zana mutu moko te na musique à Congo, azana rigueur koleka. Fali Toata. Sincèrement. C'est pas pour les flatter, mais izana mutu moko te. Mais sous ya na ye aju yango ake ko travailler yango le sous na parolier na ye. Yo meme les locaux. A bengi parolier na ye. Yoka bora le parolier ne a comme apporter net ba correction na ba modification plutôt. Au lieu place à Olobano, j'ai parlé, il y a longo la j'ai causé. Au moni, place à Olobo, j'ai mal albina tocha, je souffre. Tu vois, pour bacha do bilo quoi miki kaka. Mais il y a d'autres quand tu ramènes un texte, bofandi vraiment au détail en papa. Et une fois la première fois j'avais travaillé avec un artiste à Salanine. Na yena texte na pesi yango atangi tout machin c'est bon ba j'ai feuille vierge ba pesi ngai comment makambo komi a pour asala sûr que za yanga place ezana virgule na tie virgule place ezana point na tie point a ju ataribe identique à lui c'est bon et à partir à jouana ta cause to banda au travail. OK, merci. Naza pe na question mususu omoni yo ndeto lobi ke ezana nzembo moko uyembaki nzembo moko okomaki ke faire gola a BBC yango mais ozomona te ke peut-être ndeto lobaka œuvre d'esprit ye amiki a travailler nzembo selon esprit na ye ayembi bien te bon tangu ekomi lokola na maboko na ye ya commission lokola œuvre d'esprit na ya travailler ngo selon ye. Est-ce que olinga o condamner mutu alingo travailler eloko selon ye
to ekomi problème parce que travailler mo selon yote. Non, c'est pas un problème parce que moto moko ta kota ka studio po ayemba nzembo ya mabe. Eza lokola yo zo ke na feti. Tango yo bimi na ndako no pona yo oyebi ke no olati danger. Mais ana batu mususu ba yebi masolo bilamba so atali yo alwe ya yo beti fo. Donc exacte pona ko dénigrer yo ezaka pona ko pousser au fournir ce mo ba effort. Est-ce que na banzembo ne nyonso na tout nyonso ayemba mabe? Non, mais ceux qui ba le nzembo wana ayembi yango bien te. Ça ne veut pas dire que non, ayembi nzembo bien te, mais maloba wana eza bien te. Est-ce que c'est la première fois na banzembo ya artiste na biso na to yo ka place ya la akolo balu? Place à lui à quoi le bala. C'est qu'on a studio, on a des ingénieurs, tout banani bazarati. Ils ont un problème, des fois, il y a écoute. Des fois, peut baloba qui n'ont place, ils ont bon tétango boy. Mais tellement c'est quelqu'un, ceux qui ont une idée, na yemoko na mutu, il faut qu'il n'ait na souka. Après la souka, tant on va retomber, ya ka batu na yepe, moyen baloba ni sous les ates pour problème. À bloquer, on a niveau mo sagarate. Na fallu que tout le monde yemba bloqué, à bloquer batu n'te guanate. Donc, c'est un peu ça. C'est pas pour nous dénigrer artiste, mais des fois, ils appellent une façon de sonner à l'arme, non? Réveille-toi, écoute et l'équipe parfois au loba. Ok, merci. Hello, Rana, les pénal loba yasuka. Bosala. Olinga bloka suka trop abonnement. Olinga phénomène. Olinga bloka suka trop. Au fur et à mesure, loba ezoya. Ezoya pues, ezoya. Bosala vraiment effort. En tant que parolier, beaucoup de professionnalisme et mata vraiment makasi. Pour tout se retrouver dans le cas où il y a binoté parce que yo kala na ntumo awa ngana landiwe komi deuxième motu bozo sala ba demande wana to ba accusation que batu basaleli ba œuvre na bino sans que permis la permission na bino to approve ya bino moko. En tout cas bosala vraiment effort wana. En tout cas merci pour na lelo. Na sepeli vraiment au lobby babilo ebele ezalaki vraiment ya kitoko. Merci vraiment. Mais c'est sûr que batumsu pe babobima baza ebele dans l'ombre tout petit à petit ata awate to bisika msusu vous allez découvrir que d'autres personnes viendront, mais avant il y a pour crucifier bango boyo kanan bango et puis s'il y a les conseils à porter bango peut conseil au sunga bango pe. Merci beaucoup. Merci Nzungu. Bon, na question tembe. Namoni depuis de konabiso amour atangi kombo ya faire na sens qui nzembo na ye ayeba kengo mabe selon ba mot français o ya chaki na o faire che eza ngote. Namoni ki ba tension bandi ko mata awa bande ko labiso. Il y a pas de tension awa. Hein? Ndekwaye azolo makambo oyo ya yebi. Bino ko yebi makambo na itezo makambo ya yebi. Otuni question, ce qui répond wana est satisfaire yote. Ce n'est pas vous comme ce monde est fin du monde. Ce n'est pas fin du monde. Hein? Vous, la température qui t'a parce que la monnaie de relation mouillée, il y a ça, Mgola. Nakati yote presse Tony, mais à part banzembo wana, ils ont banzembo msupi na koma pona faire. Moi, beaucoup personnel. Mgola mwana ngai nabuta mwana moyibi c'est-à-dire côté Mgola tika Prestoni Mgola qui moyibi na yo na éducation na pesa yo take papa aux yeux en beauté hein tu comme ko sala ba escroquerie ba frapper tika ndeko na biso amour mata awa tuna question na yo ko soni mata awa tuna question na yo ko soni mata awa tuna question na yo ko soni mata awa tuna question na yo ko sonité papa mata awa ko komika yo nzunge baby nzunge zala boyete ngai en tout cas maman solo bito yo kité il faut bandela nazo pesa conseil na mwana ngai bazo ben Mgola frappe oyo sala frappe na bandeko no moko ba golo osali bon ba frappe na ba talibanda frappe ozo ko frapper partout ozo moi na bota yo éducation ngozyo ngwa wapi moi na bota papa zo peso dictionité papa ko sonité to mesana ndengo wana ngana to mesana entre papa na moi les simbra na moté to binda na ka to finga na ka to zunga na ka ko ka sonité moi matin aux yeux peso on est compte na yo chongo privé pourquoi chongo
VP sous on est compte na chongo privé. Pourquoi chongo VP sous on est compte na chongo privé? Pourquoi chongo VP sous on est compte na chongo privé? Pourquoi chongo na héritier babi au moni to yeba kina biso azani mutu muta kote kuna. Mais anga tu. Ce que mutu moko ba ye awa parlement de ki alinga faire. Mais net nga isala nga pasité. Ngafiri. Mais net nga isala nga pasité. Ngafiri. Mais net nga isala nga pasité. Ah peut-être nani la coste et je bien piano. Et ça nga pasité. Chaque parolier a sa tendance na moko boya biliki nze mone moko boso nga yembango ntori mango bien et vous peut-être n'importe quel artiste est bien sur Ready à Miss. Mais pourquoi ça ne passe? Connexion. La bonne connexion parce que c'est vrai là. Mais pas pour connexion. Mais à part banzembo wana ezana babo msupe to solo la na yé moko peut faire. Wana na tanga moté. Eh papa ko meka kuté na papa na so meki awa. Non na otanga moté wana parce que to solo la na ndenge ya banoko to panzante ke pepele. Na ba dynastie moi mi balé gozala wana. Donc to lobeli ngote pour dire que na cité la oyo il se retrouvait pas na ye na ndenge moko son petonga mona zala au courant. Là-bas, c'est pas un peu bazarandé na ba jeûne et prière qui est bétam. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois bah non c'est biso que non tozana zeni mais bozeli 9 mois moi na botamiki. Donc basé la sikoyo ce qui est bétami le lendemain ba yé to sepe na bango longo. Non, au moins il a minute où bateau comprendre que tous en époque il a fallu. Autrefois, Kofi s'appelait le guide. Nzela nyon sagoleka, tout le monde suit. Mais actuellement, babo ça n'est que fallait ce qu'on a joie bâton wana ya Moïse. Pour Moïse a traversé Kabana Israël, Maï, mais à côté ça on a canon ta souka na désert. Donc il a fallu Josué na Caleb ba côté ça bana Israël na terre promise. Donc ils a le coup la fallu. Aza ce qu'on a pour amener ma biso na terre promise. Boloma awa. Ah. Abi ozobangani. Non. 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 Donc aujourd'hui, il faut comprendre que nos visions et la musique, et ça n'a pas beaucoup à fallu, tous à la nasimanaï. Nous avons ce temps qu'il fallait abeti sal moko te, mutu moko. 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 À Pamboli, à bénir, à Fungoli, après vous, les autres, boyez siko. C'est comme ça. Ok. C'est bien. En tout cas, il y a une connexion aussi. Il y a une connexion. Eza Mgola. Eza Mgola. Hein? Mgola, Mgola, tu sais, Juma, Mohamed Juma. Hein? Notre futur imam. Ah, mais comment imam a mouillé de Wendé? Comment imam n'a quitté? Vous avez la preuve, vite, papa. Ah! En tout cas, ma preuve, de moment gaulois, j'ai moins que $500 à Kimi. Hein? Attendez, quand un bijou, il y a 1 kilo, il y a 500 grammes, attendez, il y a 20 kilos. C'est là, va toi avancer. Tu as le vélo, moi. On ne va pas voir. Protection nangai pour la décoger peste d'amour et suki awawa. En fait, là, nalingaki kaka muta pesa vie na ye na ndenge nyonso ezoleka sur internet. En tout cas, si j'ai aux arrêté lelo, si j'ai ezali
moto apesa kaka makanisi na ye par rapport à nyonso oyo ezoleka na internet. Pour l'instant, GPS d'amour aza susu invité na ngai te pour l'instant. Peut-être na koreyamba ye na mikolo ezali koya protection na ngai eza susu te. Donc awa tiré à boulet rouge osala eloko te. jour na ozape prêt pour l'album na oyebisa bino kaka vitrine ezali awa osala mpenza kitoko tokoyamba yo tokolekisa yango mpe awa biso toza wana mpona kopromouvoir artiste nzungu eza wana mpona yango yaka na album na yo awa qui suis-je olobaki ya papa ouais qui suis-je mais nzungu est-ce que remarqué na nini na remarqué bon il y a tout monde polémique est-ce que remarqué na nini na image na na yoki déjà te na yoki déjà te mais zo sixangai omoni na nini na image ya faire gola oya nini ya annonce na ye ya nini ya Cor Arena est-ce que Olandi nzembo Olandi son ya nini ya background ya nini ya annonce na ala chependa kati ya nini ezali kuna ko faire ko copier fali pe leki na annonce omoni background ya nini ya nzembo ya nini ya annonce ya faire ko ya fali azolo biloko moko te bacheka nzembo moko ya neti nzembo moko ya film ya boy textuellement alobi eloko moko te na nzembo moko kaka ndenge moko yango est-ce que bakopiera mpe moto boye soki fali asalaki neti annonce moko akolobaki bana kini bana poto bana paris boya stade de france ekobetama boye yipanga koloba lokola fali alobi mpe te yepa alobi mpe te est ce que aka ndenge wana nga yebi te mais bon ndina nous sommes wana te zana chela tia nyonso mibale mpo ezala tricherie na tia nyonso mibale mpo ocomprendre ozela obandi nani afali so eza nde moko vraiment franchement na banda afali bozela trésor congolo faut travailler atiaka mgola trésor congolo otravaille nde nini ye ana déjà petit déjeuner ok zena lukanoni ya fali